tal a todos? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Entonces hoy voy a hacer una receta de mi país. Esta receta se llama ngai ngai. Ngai ngai es una verdura de mi país. Voy a mezclarlo con varias verduras. Entonces voy a hacer también muslo de pollo. Voy a hornearlo. Vale, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Les lots dans lamba ngai ngai. Recette de le lisa ngai ngai. Tu as aubergine et puis tu retumba. Cuisse de poulet na biso pembeni. Alors toke na présenter bino ba biloko oyo na kosala na mokolo ya lelo. Kaka ndi na lobi toza na ngai ngai na biso ti penda RDC loko makasi. Voilà, ngai ngai. Toza na ba légumes somos toza na aubergine, tenemos berenjena, tenemos tomate natural, tenemos cebolla, ajo, apio y cebollita. Donc toza na céleri, ndembi, ail, matungulu, tomate na aubergine. Aquí tenemos muslo de pollo. Toza na cuisse de poulet to tumbango pembeni. Aqui voy a limpiar muslo de pollo. Vale. Nazo nettoyer cuisse de poulet na biso. Nazo nettoyer en bien. Donc il faut que longola ba biloko oyo oyo généralement makilo oyo faut que kita en longola ngo et que kita to de sikoyo nazo tia soso cuisse de poulet na biso banzela. Voilà. Oignon ou bien litungulu ya ndambu na kati naza na ail na céleri. Aquí tenemos cebolla, medio cebolla, estaba entero y cortado medio. Aquí tenemos apio y ajo. Bali. Alors nazo kende sikoyo ko nikango na molinex. Voilà, na sisi ko nika ba matungulu na biso na ocha siko citron na cuisse na biso. Boya cha sumo de limon, echamos sumo de limon. Siko na ocha ail ya poussière. Echamos ajo de polvo. Natie sumo ya limon ou bien jus ya citron. Natie siko ail ya poussière. Alors natie piment doux ya rouge. Natie piment doux. Echamos pimiento dulce. Echamos ¿qué es eso? Gingembre. Voilà, toche tangawizi na biso. Gingembre. Vale. Tiango. Après sikoyo nazotia piment on poivre blanc. Pimiento blanca. Natie pimiento blanca. Sikoyo nazotia bouillon ya soso echamos caldo de pollo. Ouais. Après naotia matungulu otonikaki na céleri na ail. Yango natia. Voilà. Awa nazotia moutarde. Echamos mustasa. Natia moutarde. Après nazotia mungwa. Echamos aceite de oliva. Toche huile d'olive. Natia huile d'olive. Voilà. Voilà. Après awa nazoki sikoyo ko mélanger yango ko sangisa yango sikoyo bien po ba sikoyo tozoki zipango sachet et voilà. Vamos a dejarlo en frigorífico 30 minutos. Luego vamos a hornear. Voilà, nature na frigo et fanda pendant 35 minutes, 30 minutes ou 35 minutes. Voilà. On laisse les bols ça. Comme ça forme bien. Voilà. C'est quoi? On a fait bon aubergine. On a ça dans ngai ngai. Na longo mutu na oyo aubergine dans longo va pousser parce que ngai ngai za répéter. Na longo aubergine va pousser. On a fait on a forme oyo. Hein?
Voilà, nalongoli oyo nabwaki. Naboya pone sartén ene frigo. Nazotia sikoyo kikalungu na moto mpona kalinga aubergine na biso na ngai. Voilà. Natia yango na moto, nafungoli, naozela yango chauffer. Après natie huile. Voilà, kikalungu na biso chauffer, totia sikoyo huile d'olive. Vamos a echar nuestro chorro de aceite de oliva. Un buen chorro. Vale. Echemos huile vraiment. Pour aubergine mila huile ngai pe mila mafuta. Voilà. Otie tozela yango chauffer, après tokalinga biloko na biso. Voilà, en attendant huile na biso ezochauffer, huile na biso eumi na frigo. Et c'est déjà 30 minutes, alors tozokende kotia yango sikoyo na four. Voilà, yango oyo et assaisonner très bien. Voilà, huile na biso yango oyo natie déjà na four. Natie yango na four, donc tozokende kotia yango totumba. Voilà. Voilà. Voilà, tozotia sikoyo aubergine. Vamos echar nuestro belechin. Tozobalusa yango elemba mwa moke. Après sima tokotia matungulu ou oignon na tomate na biso ya mbuma na ndembi na céleri. Vamos a mezclar así hasta que sea débil. Luego vamos a echar cebolla, apio, cebollita y tomate. Voilà, todo esto es con matungulu. Echamos cebolla. Echamos matungulu. Echamos también apio con cebollita. Todo el celery nandem. Voilà. Vamos a mezclarlo así hasta que sea lista. Echamos tomate. Asco tozotia tomate. Voilà. Parce que aubergine es un pete y limbi. Nuestro belechin ahora está muy débil. Por eso echamos tomate. Aquí. He echado tomate, voy a mezclarlo bien. Hasta ese tomate, nosotros lo usamos bien. Vamos a echar tomate, después nosotros lo usamos carboé, si es con limba. Voilà, aubergine est comme lista, et comme il prêt, il limbi, il limbi vraiment ce que tu as dit de ça, il y a voilà. Tozotia sikoyo ngai na tuti yango mwa ndambo po tuta yango na tuti mwa ndambo po elemba mwa moke. Voilà. Nazotia sikoyo ngai. Voilà. Echamos nuestra verdura. Se llama ngai. Voilà. Natia ngai. Sikoyo nako sangisa. Voilà. Alors, ce qu'on va et ça bien l'aubergine, on va le poivre blanc. On poivre blanc et ça mon pimiento blanca. Alors, on va le bouillon et pour le moment, prenez mon caldo de pollo, coquita, le caldo de pollo. Voilà. Ce qu'on a ça. Alors, on va le maïs. Voilà. Natie verre moko ya mai. Echamos un vaso de agua. Tozotia sikoyo mungwa. Echamos poquita de sal. Voilà. Voilà, tozipi yango. Evanda boye pendant 15 minutes ebeli yango. Voilà. Vamos a dejarlo 15 minutos. Voilà, ngenge na biso ebeli kitoko. Ebeli vraiment très bien. Nakangi pe déjà moto. Ebeli kitoko makasi ngai ngina.
Voilà, yango oyo ebeli penza kitoko. Sikoyo nazokende na présenter cuisse na biso pe ebelaki déjà. Na tiango sikoyo na sani to présenter. Voilà. Voilà, biloko na biso yango oyo nese komi de saiki ya stylista. Kerika rika. Biloko na biso yango oyo ngai na biso yango wana na aubergine, cuisse de poulet na biso yango wana, totie matungulu likolo. Voilà, na mwa tomate oyo eza pilipili wana eza fufu na biso tolambi. Voilà, ebimi kitoko makasi makasi makasi. Elengi soko sepeli osali yango pika ndi na sali et ça la bien. En tout cas, ebimi vraiment 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 kitoko mingi, appétissant. Voilà, tokomi na suka tosilisi na biso. Voilà voilà. Foufou, hein? Piquante. Voilà. Et voilà, nous sommes à la fin. Il y a une mission de biso ya lelo, tolami ngenge na biso na prise de poulet bimi kitoko makasi soko sepeli na yango osali yango pe kozala bien makasi et soko sepeli na vidéo na biso like pe s'abonner na chaîne nanga ekosala bien. Hemos terminado nuestra receta de hoy. Entonces, si te ha gustado nuestra receta, dale like y suscríbete en mi canal. Dios os bendiga a todos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. A la próxima. Bye, bye.